kati na yo nazali ne kotia elikia ngai na moni boyenge bweni na yo nkolo Yesu nazali komizongisa epai na yo tikete yo okumisama libela na libela. Bandeko balingami oyo nyonso biso toyembeza malamu, biso tozali na confiance na biso na mitema na biso mobimba pe tozali kondima liloba na ye manso ya lobi. Alobaki makambo mosusu ekokozala makasi mingi oyo esaliki bamisusu bakoka kondima te, kasi ye azali toujours na makanisi malamu pe azali kobimisa maloba ya pamba te. Makoloba ne nyonso ezali oui et amen pe bongi na biso tokoka kotia confiance na liloba na ye pe ntango ye azali koloba loko par exemple na Matthieu 7:21 baye nyonso bazali koloba na ngai nkolo bango bakokota na bokonzi na ngai te ya likolo. Matthieu 7:21 tokoki kondima ngo na mitema na biso mobimba pona ete ye ayebaki libela deja oyo ezali kati na moko na biso. Bato bakoki kobombama ndenge nini pe baloba nkolo, kasi Nzambe nde ayebi mitema. Nzambe ayebi moko na biso nyonso, ayebi ngai, ayebi yo pe biso nyonso pe tozali kozongisa matondi pona ye alobaki awa ete kaka oyo nde azali kosala mokano ya tata na ngai azali na likolo, yango nde ezali na motuya. Ezali kaka te koyeba mokano na ye to koloba yango, kasi bongi na biso ete oyo ezali motuya na ntango na biso oyo bato ebele bazali koloba na ntina na Nzambe, bato ebele baza kosakola o boye na boye, kasi ezali na motuya. Kasi ebongi na biso toyeba ete soki tozali mozindo vraiment kati na nyonso na biso kati na liloba na Nzambe pe tozali kosala tia na mosala oyo nyonso oyo azali koloba na biso to ete tozali kosala misala na biso moko. Na verso elandi alobi ete mingi bakobengela ngai ete nkolo tosalaki boye, kasi nkolo azali koloba na ntango wana bakoloba ete nkolo biso tatolaki na kombo na yo, tobenganaki milimo mabe na kombo na yo, tosali makambo ebele na kombo na yo. Na verset 23 kasi ngai nakoyebisa bango na pwasa, ngai nayebi bino te, nayebi bino ata moke te. Soki bino bosalaki makambo oyo nyonso kasi bolongwa mosika na ngai, bino oyo bozali kosala masumu na nko, bino bozwaki na motuya te liloba na Nzambe, bino bozali kosala makambo na ndenge na bino na ndenge na nko, kasi Nzambe azali kotala oyo azali kokengela liloba na ye. Biso pe bongi na biso sasa ipe tokoka kotia na mosala oyo nyonso ya lobeli biso lokola maloba na nkolo ye na biso ifo kozwa yango na motuya pe na mosika lisusu alobi boye na verset 24 oyo nyonso azali kotia maloba oyo naza koloba na misala oyo azali kotia yango na mosala, oyo nyonso azali koyoka eloko mpe azali kotia yango na mosala. Azali lokola moto oyo atongi ndako na ye likolo na mabanga, oyo ezali eloko ya motuya te. Bongi na biso totia vraiment makanisi na biso na makambo oyo maloba oyo ya nkolo na biso, totia yango na motema. Ezali to biso nde tozali kosala yango nde ye azali kotala te. Ebongi na biso ebongi ete totala oyo ye azoloba na biso tosala oyo ekokani na liloba na ye. Liloba na Nzambe ezali makasi te epe ezali nde ya solo. Yesu Kristo azali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela, yango nde ezali motuya pe liloba na ye ezali lolenge moko ti lelo na ntango na biso.
Kola bete oyo atongi ndako na ye likolo na libanga. Tokoki kotanga lisusu mwa likomi moke parce que na kozala na mokuse pone te tozali na makambo ebele ya kosala lelo. Ngai nalingi nazala mwa na mokuse wana ndako oyo ezwi bakake, ezwi bambula, ezwi mipepe ya ndenge na ndenge mekoki kokwea te pone etongami na libanga oyo na Yesu Kristo. Oyo nde ezali eloko motuya koleka pone bongi na biso totongama likolo ya Yesu Kristo mpe na liloba na ye. Kasi oyo azali koyoka liloba na ngai na verset 26. Kasi oyo azali koyoka liloba na ngai pa azali kotia ngo na mosala te. Kasi oyo ezali na motuya ezali ete koyoka mpe kotia yango na mosala. Yango nde Nkolo azali kosenga na baoyo na ye. Yango nde ezali lolenge moko na ntango na biso lelo. Oyo azali koyoka liloba na ngai mpe azali kotia yango na mosala te, azali na mayele te. Azali lokola moto atongi ndako na ye likolo na basable to mabele. Wana mai munene yaki, mbula munene yaki, mopepe yaki makasi, ekokweyisa ndako pe ekokweyisa yango mobimba na yango. Oh, ndenge kozala terrible. Kati ntango mosusu kote mosusu elobi boye oyo nyonso batongi ndako na ngo likolo na libanga na Yesu Kristo, ezala mipepe ya ndenge na ndenge ezali koya, eloko moko te ya mabe kokomela ndako wana. Yango ekozala kaka na pikiliki, yango evandi na katikati na fondation ya makasi oyo ezali eloba na Nzambe. Soki biso totelemi na base oyo ya eloba na Nzambe, toyeba ete eloko moko mpe ekosala biso mabe te. Ezali bite ke biso landa makambo na bato maloba na bato, me tolanda nde makambo liloba na Nzambe. Moto moko akokanisa ete ye akoki kolonga na nzela na mayele na ye moko te. Kaka liloba na Nzambe nde ezali na motuya mpe liloba na ye kaka. Yango ezali pe lolenge mona ba oyo bazali kondima ye na motema na bango mobimba. Eske biso tozali kondima ye na motema na biso mobimba? Na ntina na yango tokoka kozongisa matondi epai na ye, lokumu, masanzoli, totelema mpe tokoka kokumisa ye biso nyonso. Tata na biso azali likolo, tozongisi matondi na mobuta na motema na biso mobimba. Pona ntango na ngolu, pona ntango oyo, pona pa ntango oyo malamu pesi biso, tokoka koyoka libano na bule, tobondeli yo susu na ntango oyo, ete mokano na yo pe liloba na yo, epesamela biso, epe biso tozala kaka ba oyo bazali koyoka te, kasi ba oyo bazali kosalela yango, kotia yango na misala, yo sunga biso Nkolo. Osunga biso oyo bazali musika to bazali pembeni, bandeko mibali pe basi baye na mitema moko, ete bakoa koyamba liloba na yo. Nkolo tondimi ete yo okopesa bango oyo ezali posa ya mitema na bango. Azali kokumisa komono monone. Pambola biso Nkolo, pambola libotano mobimba, pambola maso biso tolingi kosala na ntango oyo na tongo, peti na mokili mobimba na ntango nyonso. Yokela biso mawa Nkolo na ntina ete tokoka kozala toujours na présence na yo, pe sunga ndeko na biso akoteya, tika ete nguya na yo elanda na ye. Pesa ye malobo ekoki na kombo na Nkolo na biso Yesu Kristo. Alleluya. Ozwa lokumu, kombo na esanzolama. Alleluya. Amen. Na tongo kitoko lisusu, biso tozali ko pesa bandeko nyonso boyei malamu, qui sont peut-être
koleka ba oyo bauti na mwa nsima. Tika ete Nzambe apambola bino nyonso, apambola bino nyonso, tondisa bino na apamboli. Ngai nazali komitutalama mingi mpona ete tokozwi posibilite ya kopesa bandeko nyonso mwa esika te bakoka kopesa ata mbote to koloba mwa liloba moko ya kolendisa to litatoli moko ya mwa moke. Eza ndeko na biso oyo toyebani banda kala, Laurent ya auti na mboka na Italie pe toumeli na ye mingi, pe eza susu na ndeko na biso Pilati. Koyoka mabe ebimi bisika nyonso, pe moyini ake kotia momboto na ye na ntina ete akabola bato, akabola bandeko. Kasi ntango ekomi mpona moko na moko akoka kolanda nzela na ye na Nzambe. Bolanda lisusu maloba oyo ya pamba te bato bazali kobimisa. Nalingi ete bandeko na biso bayeba yango. Tolingi bango mingi pe na mitema na biso mobimba, kouta to motema na biso mobimba. Ndeko na biso Laurent komitutana te, kubanga te meyo milendisa na liloba pe kobana kosalela Nzambe. Eza lolenge moko na bandeko nyonso bazali kosalela Nzambe, oyo bazali kosala liloba na liloba oyo bakokaki kozala esiko te mpo baloba ata mwa moke. Ntango ndeko na biso Apolone azwaki liloba, ngai navandaki pembe na ye, namonaki ete ye atondisamaki na esengo mingi na motema na ye, pe yango ezali komonana na libanda. Ngai pe nazali kotala batango nyonso ngai pe napambolami na liloba na Nzambe pe na manso Nzambe asali mpo na biso. Tika ete nyonso wana ekoka kozongisela biso, Nzambe azongisela biso yango. Wana tokoki koloba ete kotalaka bato ebele oyo bazali kondima pe babengami ete babima na ntina ete bango balakisama na Nzambe ye moko. Wana ezali ngolu oyo biso tokoki kokanga ata mwa moke te, to tokoka kolembola yango. Tika ete Nzambe akoka kopesa biso lisusu tozala na oyo bazali reconnaissant pe bapusana pembeni na ye, pe biso na biso tokoka kozala na bomoko. Mpona ngai mokolo oyo ya lobi navandaki na biro na ngai ntina 3h du matin. Bato bazalaki zingazinga ta mosusu bayokaki yango, mpona ete ngai na bandeko tozalaki na bamoma oyo tozalaki kobondela, pe ekuke ya ndako na ngai etikalaki ya kofungwa mabutu mobimba, pe bandeko bazalaki kokota kaka pe kobima. Wana elakisi mingi mpona ngai, eleki koleka meme kolala. Moto alali te akoki kolala lisusu, kasi soki tozali kolala na ntango oyo Nzambe apesi biso mpona tokoka kosalela yango, kosalela ye, yeba ete ntango wana tokoki lisusu kozwa yango te. Oyo ezali na motuya makasi, ezali ete tokoka kotia importance na biso na mosala na Nzambe, na ntina ete akoka lisusu kopambola biso koleka. Bandeko balingami,
Tango ya lelo tozali na posa ya kokanisa lisekwa ya kolo na biso. Pe ngai nazali tango nyonso nazali kokende na voyage missionnaire, nazali kosolola na bato ya ndenge na ndenge ya mangomba na ndenge ba linguiste, ba musulman, ba sikhs pe ba bizambi nyonso. Pe tango ngai nazali kotala ndenge naza kuna na ba oyo nyonso basali ba mangomba wana, bango nyonso bakufa pe bango nyonso tu baza na se oyo. Moko na bango te alobaki ete akokaki koloba ete ngai nakosekwa, kasi bango nyonso bakundamaki na makanisi na bango. Pe ba oyo nyonso si bazali kolanda bango, bango pe bakokufa pe bakokunda bango. Kasi biso lokola bana na Nzambe ya basi pe mibali pe basi, kasi biso toyebi ete mosikoli na biso ye asalaki bilaka pe akokisi yango nyonso. Ye alobaki na wana Lazare akufaki ete ngai nazali lisekoi pe bomoi, oyo azali kondimela ngai ye akobika ata ye akufi. Jean 11:25. Pe yango ezali solo mpona libeka na libela na libela. Tango ndeko Branham ye amemamaki kuna tina mboka na bakufi, ye amonaki bato ebele balati pembe. Amonaki balongi nyonso oyo bazalaki ebele kuna na nkembo. Bandeko balingami, lola ezali liloko ya solo. Kasi kono na biso azali koloba ete nakei kobongisela bino esika, pe ngai nazali koya mpona kozwa bino tokende na bino kuna epai ngai nazali, mpona epai ete ngai nazali bino mpe fo bozala wana. Wana ezali mokolo moko kitoko, mokolo yango kelelo ekoyula pe mongongo na archange ekoyokana. Wana bakufi kati na Kristo bakosekwa lia bato ya yambo. Pe nsima biso oyo tozali na bomoi, oyo tokozala na bomoi na ntango wana tokobongwana, pe biso nyonso tokomemama kuna kokutana na nkolo na biso na mapata. Pe biso tokozala na ye libela na libela. Nsima ya kokutana kuna na mapata, biso na ye tokomatana te na festin de noces, na feti ya mwasi mwana na mpati ya libala mwana mpati. Nsima ya kolongola bapinzoli na biso nyonso, ya kolatisa pe biso bilamba ya pembe. Wana ndeko Branham alobi pe tango tozali kotala bafilme na ye, kola koloba na biso ete bolela lisusu te, bino bozali balongi, nyonso esili. Ekozala na tulukutu ya balongi, ezali ebele ya bato balongi. Lingomba oyo esombami, mwasi na libala ya mwana mpati, bango bavandi na mai oyo na pimbe koleka, basukolami na makila na Yesu Kristo. Pe kuna biso tokopesa ye lokumu pe masanzoli oyo ekouta na mitema na biso mobimba. Atake tokoki kosala yango awa na se awa,
awa ntango mosusu makanisi na biso ezali kolemba, makanisi na biso ntango mosusu ezali kobulingisa, me kasi kuna tokozala kaka na ye, tokokoba kaka kokumisa ye mongongo na biso ekolemba te. Tokozala na boyokani, kozanga boyokani te, kasi nyonso ekozala na alima. Pe wana Nzambe apesi biso lokumu wana, tokoka kobengisa pe bato mosusu. Soki Nkolo akoki kopesa bisusu biso ntango liboso ete ya zonga, apesa biso makoki tokoka kobelela lisusu na bandeko na mokili mobimba, na ntina ete mingi babima na binzambi bakanisa pasi oyo Nkolo monene asalelaki biso. Lisikoli ezalaki eloko moko ya motuya, ezalaki pasi ntango tozali kotala na ndenge ekomami na Matthieu 26 mpona Nkolo na biso na verset 37. Matthieu 26 verset 37. Pe nsima na ye azwi Petolo mwana na Zebede, pe ye abandaki kolenga, pe azalaki koningana. Verset 38. Pe nsima ayebisaki bango, elimo na ngai vraiment eza na mawa mingi ti ntango na kokufa. Botikala awa mpe tokoka bobondela na ngai elongo. Na verset 39, nsima na ye kopusa na mwa moke, ye afukamaki mpe avandaki, atiaki elongene na se, mpe alobaki ete tata na ngai, soki ekoki ete kupu elongwa mosika na ngai, tika ete ezala ngai te nde nazali koluka makambo ekokisama, me yo sala mokano na yo. Ezalaki Nkolo na biso, ye azalaki motu, ye azalaki kobanga, pe azalaki koningana. Ntango ekomaki epai nini ye ebongaki asikola biso, alobi ete elimo na ngai ezali na mawa makasi ti na kufa. Tokoki kotanga na mokanda na Ezayi na verset chapitre 53. Na kotanga nyonso te, kasi makambo mosusu esengami eloba. Ezayi 53, à partir du verset 11. Ezayi 53, 11. Na ntina ya bopasi ya elimo na ye, ye akomona mamboto na ye, pe na nzela ya boyebi na ye, mowumbu mosali na ngai akosala oyo ezali boyengebeni na bato ebele, wana ye amemi mabunga na biso nyonso. Na verset 12, na ntina yango ngai nakopesa ye oyo bato ebele, pe ye akokabola bozwi na ye na bango, na ntina ete ye apesaki bomoi na ye ntina kufa, pe ye batangaki ye kati baoyo bazali bato mabe. Wana nzoka ye azalaki nde komema mikumba ya bato ebele, pe ye abondelaki mpona baoyo nyonso ya mabe. Wana ezali te loba moko ya motuya pe ya bule, oyo ezali na motuya makasi,
yango ekokisamaki na nkolo na biso. Ye asombi kaka bato ebele te, kasi mpe ngai mpe yo biso tozali ba oyo bazali katikati na ba oyo ye asombaki, oyo ye asombaki, oyo akangoli bango katikati na Kristo. Na psaume wa mibale tozali kotanga ete liloba moko ezali ya malamu mingi, pe yango ezali na boyokani na oyo totangaki psaume 2 na verset 7 na 8. Psaume 2, 7 à 8. Du Seigneur et m'a dit, tu es mon fils. Ya lobaki na ngai te yo ozali mwana na ngai, ngai na boti yo, ngai mei lelo. Yo senga ngai makambo oyo yo oza nango posa, meme mabota ngai na kopesa yango. To makambo oyo nyonso ezali tina suka mokili, senga ngai yango na kopesa yango. Tokoki kotanga masakoli ebele oyo ezali na ntango na kala mpe kolakisa bino ndenge nini yango ezwaki kokokisama na yango na kondima na sika. Na Osée chapitre 13 na verset 14. Ngai na kokangola bango, na kokangama epai nini bazali kuna na kufa. Ngai na kosomba bango na oyo ezali kufa. Oh kufa, wapi makasi na yo? Wapi makasi na yo oyo ezali lifelo? Na misu na ngai na kokangola bango na oyo ezali kufa, pe na kobimisa bango na kokangama na kokangolama oyo bazwamaki katikati na kufa, pe ngai na kobimisa bango. Soki ntango tozali kotanga lisusu makambo eleki na oyo ezali kokufama na Yesu Kristo, tozali komona makambo yango ndenge ezali kokokisama. Lolenge nini masakoli oyo na kala nyonso ekokisamaki na Yesu Kristo. Tangu kolo na biso Yesu Kristo akufaki kuna na ikulusi na Golgota, makambo moko ya somo elekaki na Matthieu 27 na verset 45. Matthieu 27, 45. Wana kobana na 6e heure molili tu ekomaki na mokili mobimba. Ti kotala na 9e heure na verset 46. Wana okoma na 9e heure Yesu agangaki na mongongo makasi, Eli Eli nema sabastani. Wana elakisi ete Nzambe na ngai, pona nini obwakisi ngai? Na verset 47, tango bayokaki yango bamisu balobi boyoka ye aza koganga, aza kobelela Eli. Pe moko ya soda aye azwi epe na ye atie na vinaigre pe atie alingi komelisa yango Yesu. Alingi komelisa yango Yesu. Na verset 49 kasi bamisu balobi tika yango, biso tokomona soki Eli akoya mpona kosalisa ye. Na verset 50 kasi Yesu agangaki lisusu na mongongo makasi, pe ye azongisaki molimo na ye. Na verset 51, nsima na yango oyo rido ya temple yango epanza ekatanaki kobanda likolo pe na se. Mabele eninganaki pe mabele misusu efungwamaki pe bato ebele oyo bakufaki
bango nyonso to basekwaki. Alléluia. Oh gloire à Dieu. Lokumu na Nzambe. Makambo nyonso ezali solo. Pe lesekwa ya liboso ekozala oyo ya solo tokomona yango kala mingi te. Sima ya kosekwa ne ya bango babimaki na batombo na bango. Bango bakotaki na katikati na vile oyo ya nkolo pe bato bele bamonaki bato bakufa kala. Pe bato nyonso bazalaki kokengela Yesu Kristo bamona makambo oyo bango babangaki balengaki makasi. Pe bango balobaki ete ya solo oyo azali vraiment mwana na Nzambe. Biso tondimi yango sika na mutema na biso mobimba. Kati na Kristo Nzambe abandaki ekelamu moko ikouta na Nzambe ya sika. Yango ekomami na mukanda na Apocalypse 3. Botika ngai na tangela bino pone te bokoka kososola yango. Ezali kaka te makambo oyo tozali koloba, kasi yango nde ekomami katikati na Biblia. Na Apocalypse na chapitre 3 na verset 14. Komela mwanje na elingomba na Laodikia. Oyo azali koloba komona ye amen. Oyo azali na litatoli ya sembo pe ya solo ebandeli ya ekelamu na Nzambe. Oyo ezali ebandeli ya ekelamu ya mokili te, ya univers te, kasi oyo ezali ebandeli ya ekelamu na Nzambe. Nzambe ye moko asali nzoto pe azalaki kati na nzoto wana, na nzela ya nzoto wana amimonisi katikati na mokili. Yango nde ezalaki ebandeli ya ekelamu ya Nzambe. Pe sima na Kristo azalaki Adamu ya mibale, biso tokoki pe kozala lokola ye na nzoto lokola ye azalaki na yango na Adamu ya liboso. Pe biso na kobotamaka mbala mibale tokomi bana mibali pe bana basi na Nzambe. Pe tokomi ekelamu oyo bazwi esika na bango mwa esika bango katikati na ekelamu oyo ya sika na Nzambe. Otalaka 2 Corinthiens 5:17. Makambo nyonso ya kala eleki, talete makambo nyonso ekomi sika katikati na biso. Kristo nkolo na biso ye azalaki oyo ya ebandeli ya ekelamu wana, ya ekelamu wana ya sika. Ye akomaki oyo biso tozali na ntina ete biso tokoka kokoma oyo ye azali. Jacques akomi ete na mukanda na ye ya liboso 1 Jean 3:2 oyo biso tokozala yango nano emonisami te, kasi biso toyebi ete ntango yango ekomonisama, biso tokozala lokola ye moko azali. Ponete biso tokomona ye ndenge ye azali. Alléluia. Oyo ezali solo tokoka kososola yango te to te, kasi yango ezali na motu ya ete biso tokoka kondima na motema na biso nyonso ete Yesu Kristo azali oyo ya yambo, ekelamu yambo na katikati ya ekelamu nyonso. Romains 8:29. Lokola biso pe lokola ye, biso pe tobotami na Nzambe na ntina na yango sima ya lisekwa akokaki koyebisa bandeko basi bosimba ngai nano te,
ngai nanu na matite. Et ensuite il prononce ces paroles magnifiques. Pesima alobi liloba oyo ya motuya na évangile na Jean. Na évangile ya Jean chapitre 20. Tango mosusu tokoka kotanga yango. Totanga yango biso nyonso. Pas assez versé dans la Bible. To memba o nanu bakoti vraiment munzindo ya ya bina ibina Biblia bien te me yango ekomami. Trouve aussi rapidement. Botikete ngana kwa kozwa passage wana pepo na posa bino. Dans Jean 20 au verset 16. Jean 20 au verset 16. Jésus ayebisi bango. Marie. Alors elle se retourna. Peya tabaza. Tala kisima. Ayebisi na monoko na bayebelo Rabuni. Ce qui signifie maître. Oui, la kisete mokambi. Ne me touche pas. Yesu abisete ko simba ngai namte. Onete ngai nanu na matite epai le père. Epai ya tata. Kan kende ko yebisa bandeko na ngai. Kende pa ya bandeko na ngai. O ezali le bamoko ya motuya. Kende kuna epai ya bandeko na ngai. Pe yebisa bango. Ngai nazali komata epai ya tata na ngai. Pe tata na bino. Epai ya nzambe na ngai. Pe nzambe na bino. Amen. Oyo ezali liloba ya bule na nzambe. Ebongi na biso totondisama na esengo. Tozala batu ya unité te to ya banzambi misato te. Kasi ebongi na biso toyamba liloba nyonso ya nzambe na kati ya ndimbola na yango. Na ndimbolo nzambe apesi yango. Est-ce que biso tokozongisa matondi epai na nzambe te? Pona ete likomi ezali kolobela biso oyo yango ezali koloba. Liloba ezali te oyo ngai nao tozali koloba te. Kasi biso oyo ngai na yo ebongi na biso tosoloba oyo kaka likomi elobi. Wana nde nyonso kotiama na alima. Batu mingi baza nanu na pasi ya koloba aleluya. Me wana ezali ete kopesa nzambe lokumu. Wana ngai nazali koyebisa bino nzambe akosala makambo ebele lisusu koleka. Na ntina oyo te biso tokokumisa lisusu kombo na ekoleka. Ekozala lolenge mosusu te. Mutu nyonso na nzela na ye nzambe amemonisi ye akozanga te ya kozwa liziba oyo ya mai mpona kozongisa matondi epai na nzambe. Nalingangi so kotanga mwa makomi mwa ebele ya Biblia. Oyo nyonso ekangami na lisekwa na Yesu Kristo. Nakozala mwa mokuse mpo tokosolola lisusu na oyo etali bateme. Pona ete bandambo na biso susu kati na biso baza na posa babatize bango. Na mokanda ya Luc 24. Luc 24 ekomami awa na verset 5. Pona nini bozali koluka oyo azali na bomoi kati na bakufi. Tozali komona ete nkolo na biso amimonisi na baoyo na ye nsima na ye ya lisekwa na ye. Moko te oyo azangaki kondima amonaki Yesu Kristo nsima ya lisekwa na ye. Nkolo na biso alobaki na bandeli na verset 19 na Jean 14 abaki ete mwa ntango moke mokili komona ngai lisusu te, kasi bino bokomona ngai. Kaka ba oyo ya ye nde bamonaki ye, kaka ba oyo ya ye nde bamonaki ye.
kaka ba oyo ainde babikaki yango mpe bayokaki ye koloba yango leur cœur s'ouvrir, mpe mitema na bango efungwamaki mpe makomi efungwamelaki bango. Luc 24, verset 45. Luc 24 verset 45. Ils l'ont vu Bango bamonaki ye rompre le pain. kobuka lipa Bien-aimés, o bandeko balingami. si nous sommes ressuscités Soki biso avec le Christ, tosekwi na Kristo, alors nos oreilles et nos yeux spirituels wana miso na biso na matoi na biso ya molimo mpe motema na biso ouverts. ekofungwama. Nous l'entendons. Wana biso tokoyoka ye Nous entendons ce que l'Esprit mpe biso tokoyoka oyo molimo ezali koloba na mangomba, connaissons mpe wana tokososola ete aujourd'hui. mosala na ye ezali kosalama nini katikati na biso lelo. Voyons comment ils rompt le pain. Biso ezali komona ndenge nini ye azali kobuka mapa mpo na biso, Nous commencerons déjà à 14 na heures. pokwa oyo a partir ya 14h Nous prendrons le souper. biso tokolia elambo Souvenir na kokanisaka na oyo nyonso Seigneur a fait kolo na biso asalelaki biso sur la croix kuna na Golgotha. ekulusu na Golgotha. Se sont endormis alors que le Seigneur leur avait ordonné de veiller. Awawa badisiple balalaki o wana nkolo alobaki na bango ete bolala te. En fin de compte, il ne fait aucun reproche. Nsima na yango alobelaki bango ata mabe moko te. 22, Na Luc 22, dans Luc 22, verset 28. Luc 22, Mais 28, c'est vous qui kasi nde avez persévéré avec moi. ezali bino nde Mais épreuves. bowumelaki na ngai ntango nyonso nazalaki na kati na pasi. 29, je vous Na verset lève 29. donc la royauté. Ngai nazali kopesa bino bokonzi Père me l'a. lokola tata na ngai apesi ngai. Vous mangerez Bino bokolia mpe à ma table dans bokomela na mesa moko na ngai kuna na bokonzi na ngai, assurez sur des trônes. mpe bino bokovanda na bivandelo ya bokonzi, mpe bino bokosambisa Cela babota oyo zomi pour chacun ya Israele. d'être fidèle au Seigneur. Yango esengi ete moko na moko azala bosembo liboso na nkolo. Persévérer Tokoka dans kozala na mpiko na batango nyonso tozali na kobunda na sewi, qu'il a promis aux siens. mpe toyebi ete ye alaki baoyo na ye, alaki bango ata bokonzi. Voyons lire. Kuna mpe tokoki kotanga yango Régneront et ete biso tokokunza mpe tokokamba na ye lokola Apocalypse bakonzi. au chapitre 1. Na Apocalypse chapitre 1 tozali kotanga oyo ekomami ete Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1 na verset 5 Apocalypse 1, verset 5. Et de Jésus-Christ, mpe kouta na Yesu Kristo fidèle, oyo azali premier-né moyengebeni oyo ya liboso katikati na bakufi des rois de mpe la terre. mokonzi ya bakonzi ya mboka oyo mokili oyo ye alingi biso De nos péchés, mpe ye asombi biso na makila na ye, de nos péchés par son sang. na nzela ya makila na ye. Verset 6. Et qui a fait Verset 6. une royauté Mpe asali biso libulukutu ya bakonzi pour son Dieu mpe banganga nzambe mpo na Père. nzambe na ye mpe tata. Gloire, Lokumu ezonga epai na ye la puissance mpe nguya dans toute l'éternité. Amen. na libela amen. Cela, il est écrit directement. Mpe na nsima na yango mpe ekomami abete tala ye azali koya kuna kouta na mapata, mpe miso ya bato nyonso ekomona ye, ata baoyo batiaki ye likonga. Bato nyonso ya mokili bakomona ye mpe bakolela litina na ye. Amen. Amen. Les races de la terre, les races. Mabota nyonso ya Je suis mokili. l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Ngai nazali ebandeli mpe suka yango elobi nkolo oyo azalaki, oyo azali Celui qui vient mpe oyo azali koya, tout
tout-puissant. oyo azali na nguya nyonso. Toutes ces paroles ne sont-elles pas Maloba oyo nyonso spéciales? ezali vraiment na mutuya malamu Tout mingi. ce livre est un livre spécial. Biblia oyo nyonso ezali buku moko oyo ezali na mutuya mingi. Pe tokoki komona Notre livre, mukanda moko te oyo ekoki kolakisa biso lokola Biblia makambo na Nzambe et surtout que ce livre de Dieu, oyo ezali buku na Nzambe. chaque fois Na ntango nyonso que nous nous rendons en Israël, ntango biso ozali kokende na mboka na je Israele, suis bouleversé de voir au ngai milieu de la na lamentation, tutamaka mingi na kuna na mire ya lamentation là-bas, la Torah est embrassée. ndenge nini mukanda oyo Tora ezali kotangama, Avec une dévotion bazali kotanga yango na bokasi mingi par des Juifs na Bayuda dont le cœur est encore wana mitema na bango ezali nano ouverture, efungwami te. lisent les écrits. Bango bazali kotanga kama makomi oyo na Moïse, 14. Et pourtant ils sont saisis intérieurement. Corinthiens 3:14. Bango bazomona ete basimbami mpa na mitema oyo nde bango bazali vraimen mosika. Place d'entrée. Nzambe alongolaki bango mosika na ye mpona atika biso tokoka kopusana pembeni na ye. Est écrit Yango wana nde yango ekomami au chapitre na 49, Isaïe 49 verset 8 au 9. na verset 8 et 9. C'est le verset 6. J'ai fait de toi la lumière de Abete ngai napesi yo tozala pole mpo na mabota okende kolakisa solo tina suka mokili. périmètre. Je le dis pour que vous le sachiez Nazali exactement. kotanga yango mpona ete bokoka koyeba. 9, verset 6. Isaïe 49 na verset 6. Il a dit, Ye alobaki n'est pas assez pour moi que tu sois mon serviteur. ezali te ke ngai yo mpona ezali mpona ngai nde yo ozala mosala na ngai Les tribus, mpe ngai nakozongisa mabota na Jacob réchappés d'Israël, mpe ngai nakozongisa baoyo nyonso bakendaki mosika ya Israele baoyo yanga bana Israele. être la lumière des Kasi nations. ngai natindi yo okende ozala pole mpona mabota Athènes, mpona ete lobiko na ngai ekoka mpe kokóma ntina suka mokili. Alléluia. Alleluya. Gloire à Dieu. Lokumu na Nzambe Pour chaque question, mpona nous donne une réponse. motuna nyonso Nzambe azali kopesa biso liloba Une réponse aza kopesa biso réponse eyano katikati na Biblia. Nous devons maintenant Ebongi na biso sasa ipo tolinga te très brièvement le thème tokoka kosolola mpe mwa mokeno etali libatisi de Matthieu, na mokanda na Matie l'évangile de Marc, na mokanda mpe ya Mark mpe na basuka ba evangile nyonso. le dernier ordre. Kolo apesaki mobeko na suka Est résumé yango elobami boye ete car chacun des évangélistes ete moko na moko ya partie déterminée oyo bapalanganisi sango bango bakokaki kolimbola mobeko nkolo apesaki. du verset 18. Matthieu 28, 18. Na Matthieu 28, 18 wana Yesu apusamaki mpe alobi na bango boye: Tout pouvoir m'a été bokonzi nyonso epesameli ngai kuna na likolo mpe awa na se. Allez donc Bokende de toutes les nations, na mabota nyonso bosalela ngai bosala bango bayekoli na ngai, bobatize bango na kombo na Tata ya Mwana mpe ya Molimo Santo. Na verset 20 mpe bolakisa bango bakoka kobatela nyonso oyo ngai commandé. natindi bino. Et sachez bien, Mpe boyeba ete je suis avec vous ngai nazali na bino mikolo nyonso à la fin du monde. ti na suka mokili. Cette parole Liloba oyo est sainte. ezali vraimen ya motuya mpe ezali solo. Ce n'est pas comme certains le pensent. Ezali te lokola bamisu bazali kokanisa yango ete babakisi. Nous n'avions pas ce passage. Soki tozalaki na katikati ya liteni ya likomi oyo Nous te, ne saurions même pas quoi faire. biso tokoki koyeba te nini tokoki kosala, Résultat, koyeba eloko nini solution Nzambe azali koluka na suka de l'ordre mpona ete biso tokoka kokisa mwango na ye. suffit de le comprendre Ebongi na biso tokoka kotala nguma na bolamu mingi que les disciples ete bien compris. bayekoli bango basosolaki malamu. Ils n'avaient pas seulement la lettre, Bango bazalaki kaka na mukanda te,
kasi bazalaki na emoniseli Saint-Esprit ya molimo santo était présent. wana ezalaki Cela a été dit ntango yango elobamaki parler le jour de la Pentecôte. nkolo azali aloba na biso na ntina mokolo na pentekote Le Saint-Esprit, wana ye atindamaki na ce mot a molimo santo foule. mpe ye alobaki yango na ebulukutu ya bato bazalaki wana De l'apôtre chapitre 2, verset Na- 38. acte chapitre 2 na verset 38 Acte 2, verset 38. acte 2 38 Répentez-vous et que chacun de Pierre alobi na bango ete bobongola mitema Jésus-Christ. mpe moko na moko azwa libatisi na nkombo na yesu kristo mpo na bolimbisa masumu na bino Et vous recevrez mpe bino bokoyamba du Saint-Esprit. likabo ya molimo santo. Ce n'est pas une contradiction. oyo ezali te ke maloba na nzambe ezali na contradiction te, La solution moko ezali nde solution, mosusu nde ezali kotia yango na kotia mosala na mosala oyo maloba oyo nkolo alobaki. seulement ici à nkolo alobi boye fête de toutes les nations. bokende bosala bato nyonso tu bayekoli na ngai bobatize bango na nkombo na tata. Que le nom du Père. Nkombo na tata ezali nini? Jésus a dit Yesu alobaki na Jean 5 verset 43, au nom de ngai na ye na nkombo ya tata na ngai, me recevez pas. bino boyambi ngai te, L'autre vient, kasi soki mosusu aye na nkombo na ye, c'est lui. ye nde bino bozali koyamba. Et je vous le dis aujourd'hui, Mpe nazali koyebisa bino lelo ouvertement, mpe solosolo, celui qui n'accepte pas oyo le nom du Fils, azali kondima nkombo ya mwana na nzambe te, la révélation de mpe Jésus, azali kozwa emoniseli na yesu là kristo, encore ne reçoit pas de Dieu la solution. mpe azali kozwa solution nkolo apesi biso katikati na bible, ye akolanda oyo ezali libungi, mpe bango nyonso bazali kosala oyo ezali ya mobulu kobanda ebandeli mpe suka. Tout à fait sa place ici. Bango bazali na esika na bango te katikati na lisanga na Ce nzambe. passage biblique Kasi passage biblique oyo est transformé en une formule. yango bato batia yango na formule moko na kati na yango makambo oyo ya mobulu nyonso ezali kosalama, Expérience amère. oyo bato bazali kosala ba experience ya mabe koleka. Pour notre Seigneur, il ne s'agissait Pa- pas pona d'une formule, nkolo na biso ezali formule te, de cacher un secret. kasi yango ezalaki ete ebombami moko ezalaki wana kati na ntina ete yango ekoka komonisama Saint-Esprit, na baoyo nyonso bakamami na molimo santo. Jean 16, verset 13. Na Jean 16 verset 13, L'aurait su, sino te bato nyonso bakokaki koyeba yango, selon mpe l'intelligence, bato balingaki kobanda kosala ndenge na bango. besoin de révélation. Me awawa esengi emoniseli, nzambe aza na posa ye moko amonisa biso makambo na ye. Simple. Wana ezali vraiment Première question, simple mingi. Motuna liboso tokoki kotuna ete quel est le nom du Père, nkombo ya tata ezali nini, du Fils, nkombo ya mwana mpe ya molimo santo. c'est bien au nom Mpo neti balobi ete ezali nde na nkombo biso fo to bakoka kobatisa. formule Bato batia yango formule, et le nom n'est pas du tout kasi mentionné. nkombo emonisami te. Ils ne font pas du tout ce que le Seigneur a dit. Bango bazali kosala te oyo nkolo alobi, Dans kasi bango bazali kotika à ce sujet la na oyo ya bango moko. de l'évangile de Jésus-Christ Yango mena est pas kolakisa ete evangile ya yesu kristo emonisami na kati na bango te. révélé par l'Esprit de Dieu. Ifo ete nkombo emonisama katikati na molimo na nzambe. Prenons alors à peine Ezali eloko oyo tozali kososola ete mpo na nini bamisusu bazali kososola yango te mpe bazali komona yango te. nous croyons que le Seigneur, Biso tozali komona ete nkolo tous ceux qui viennent ye akofungola liloba na ye na baoyo nyonso bazali koya epai na ye, moko te akotikala na molili, hier, kasi nyonso tu la vie, bakozwa pole grâce. na ngolu. C'est ce qu'a dit notre Seigneur. Yango nde nkolo alobaki. Celui qui me suit. Nkolo alobaki te oyo azali kolanda ngai. Jean 8,
12. Jean 8:12. Qui me suit? Oyo azali kolanda ngai, oyo azali kolanda nkolo, ye akowumela katikati na molili te, kasi ye akozwa pole oyo na bomoi. Depuis que l'église primitive Uta banda lingomba na oyo ebandeli yango esalamaki, n'a été aspergée, mutu moko te bazwaki mwa mai moke batya ye na mutu pe na baformule oyo bato bazali kosalela. mais Kasi eloko oyo ya liboso était que l'évangile de Jésus-Christ ebongaki ete sango malamu na Yesu Kristo prêché. eteyama, Qui l'ont reçu avec pe baoyo nyonso bayambaki yango na kondima, pe bakomaki Christ bandimi kati na Yesu Kristo, baptisé. bango nde bazwaki libatisi. Moi de vous lire Botika ngai nakoka koyebisa bino le 16 de Marc, oyo ezali chapitre 13 ya mokanda na Marc 16. verset 16. Marc 16 na verset 16. 16, verset 16. Marc 16 na verset 16. Celui qui aura cru et qui Oyo nani akondima pe akobatisama ye qui akobikisama, n'aura pas cru, kasi oyo ye akondima te condamné. ye akolakisama mabe, akokweyisama. La foi est une condition Kondima kati na Kristo ezali oyo ya motuya biblique. mpona kozwa libatisi. Seul Kaka oyo qui croit, azali na kondima, oyo ye azali na kondima ete Yesu Kristo Fils de Dieu, lokola mwana na Nzambe son sang, apesaki makila na ye pe bomoi na ye croit kuna na expiation pour ngomba na Golgota mpona lisiko na biso, mpona bolimbisi na biso. conclure Ye wana nde conscience ye asali boyokani moko ya malamu avec Dieu. na Nzambe. Paul l'a décrit dans Romains, Paul alobi yango na mokanda ya Barome chapitre, na verset 16, chapitre 16 alobi boye. chapitre 6, Romains chapitre 6 na verset 5. Romains 6, 5. car si nous avons été faits Pona ete soki biso tokangamaki na ye tokomi nzete moko na nzela na kufa na ye, aussi par une résurrection, biso mpe tokozali na ye na boyokani moko na lisekwa na ye. je voulais d'abord lire le verset 3. Kasi nalinga natanga nanu verset 3. Le verset 3. Na verset 3. Ne savez-vous pas que Bino boyebi te ete biso oyo nyonso dans le Christ, oyo tozwi libatisi kati se tobaza batize kati na Kristo, mort, biso nyonso toza batize kati na kufa na ye. chose dans tous les autres passages du Tozali komona nde lolenge moko na apôtres jusqu'à bapassage mosusu Actes des Apôtres ti na baepitre mosusu. chapitre 19 des Actes des Apôtres. Na Acte 19 tozali kotanga ete na verset 5 et 6. Verset 5 et 6. Acte 19, 5 à 6. Après avoir entendu cela, il Sima na bango koyoka, au nom du Seigneur, bango bazwaki libatisi na kombo na Nkolo Yesu. étant Paul, Epi ntango Paul imposer les mains atie bango maboko, du Saint-Esprit, molimo mosanto ye likolo na bango, en langue. mpe bango bazalaki koloba minoko na sika, mpe bazalaki kotatola. Il y avait là tout environ 12 hommes. Wana ezalaki bazalaka pepre bato 12. Ou To 12 hommes. 1 ou 1000 Ezala mutu moko, ezala 1, ezala to 1000. pour Dieu. Nombre ezali kotala eloko moko te na miso na Nzambe. Dans Acte 2, Soki verset totali 39, na Acte 2 verset 39, car la promesse komami ete poneli est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore promese ezali mpona bino aussi grand nombre. mpe mpona bana na bino mpe na baoyo bazali mosika na oto ebulukutu ndenge Nkolo akobenga bango. S'il nous a appelés Soki ye abengi yo na ngai, à faire partie de son église, tokoka kozala baoyo bazali katikati na lingomba na ye, son église, tozala kati na lingomba na ye. aujourd'hui, Ndima yango lelo que à tous ceux qui appartiennent à son église, na baoyo nyonso bazali katikati na lingomba na ye, les
promesses qu'il a faites bango bazali à son kozwa Église. elaka nyonso tu oyo ye apesi mpo na lingomba na ye kati na liloba na ye. Mais de toutes ces nombreuses promesses, Kasi na bilaka oyo nyonso seule kaka moko la promesse yango ebengami elaka to promese ya tata. à Jérusalem. Bozela kuna na Jerusaleme Receviez ti ntango bino bokoyamba promesse du Père. elaka ya tata. Verset 4, Luc 24, pour probablement le verset 49. Luc 24, 49. L'apôtre chapitre 1, Actes des apôtres, commençant par le verset 4, banana le verset suivant. 1, 4 tina suka. Seule promesse Eza kaka elaka moko qui est appelée promesse du Père. oyo tozali kobenga elaka na tata. C'est le fait d'être rempli. Ezali oyo ete tokoka kotondisama na molimo santo. Crier, Mpona ete tokoka koganga cher Père. aba tata oyo azali na bole. Seigneur dit, Kolo na biso alobi monte vers mon Père. ngai nazali komata epai ya tata na ngai mpe tata na bino. Nazali komata epai ya nzambe na ngai mpe nzambe na bino. Jean 20, 17. Na Jean 20, 17 mpe alobi bokoka kozela Que vous ayez reçu la promesse du Père. ti ntango bino bokoyamba elaka na tata. Acte 1, 4. Et justement elaka na tata pour ses enfants. ezali kaka mpo na bana na ye. Gloire. Alléluia, gloire à Jésus. Enfants de Dieu. O bana na Nous nzambe vivons sous le droit tozali kobika que Dieu nous a donné. na se ya bilaka oyo nzambe apesi biso. Et notre privilège Yango ezali oyo ya motuya nzambe apesi biso. Ezali makambo ya biso. de recevoir Ezali ngolu vivre ya koyamba mpe kobika oyo bilaka nyonso nzambe apesi biso lokola bana fille ya mibali mpe basi na nzambe. Pâques soit suivi d'une Tika ete makambo oyo ekoka kolandana na pantekoto ya munene kosopana na molimo. vainqueur. Yesu Kristo ye azali molongi. Dans la vie de tous Eza na bomoi na ngai to na bomoi ya baoyo nyonso ye moko asombaki bango na kati na makina na mutuya ya mais nous avons aussi ya makila na ye. raison de l'être. Biso Alléluia. totondisami na esengo mpe esengo oyo À notre Dieu. ezali komonisama lokumu masanzolo ezonga na nzambe na biso. Prêcher mort. Na banzi ete totei kaka bakufa te, Prêcher vivant. biso totei nde baoyo tu oyo bazali na bomoi. Je vis Kola lobaki te ngai nazali na bomoi mpe bino bozali na bomoi. parole. Mpona kolakisa ete liloba oyo ngai nazali koyebisa bino yango ezali na bomoi mpe ezali elimo. Cela, non seulement nous le croyons, mais nous pouvons aussi en faire l'expérience. Biso Alors, tozali kaka kondima te me tokobika makambo oyo nyonso. se faire baptiser. Oyo nyonso balingi kozwa libatisi Comprenez bien, s'il vous plaît, bokoka que kososola vous ete ne devenez pas membre d'une. bino boza kokɔta na lingomba moko songolo te na nzela libatisi te. Le baptême est une confirmation que Libatisi vous avez ezali accepté kolakisa ete yo ondimi Jésus-Christ, Yesu Kristo, que vous croyez de tout cœur mpe yo ozali kondima na motema no mobimba et vos péchés ont été ete masumu na bino nyonso tu pardonnés. elimbisami. Le baptême Libatisi est une étape de foi ezali oyo ya yambo moko eteni ya kondima. que nous avons lu dans Marc 16. Yango nde totangi na mokanda ya Mark 16 Croira, oyo ya kondima baptisé, mpe akobatisama sauvé. ye akobikisama. Personnellement, je n'ai jamais associé le baptême à quelque chose de très particulier. Bateme ngai namonaka yango eloko moko te oyo D'obéissance ezali eloko moko ya ndenge na ya motu ya koleka. Non, mais eza kaka démarche oyo tozali kosalama même dire mpona ete tokokisa liloba na nzambe. sont venus me voir Kasi na bato ebele bayaki qu'au mpe moment du baptême, batatolaki ete ntango baza kozwa batema c'est effectivement
ntango baza kozwa baptême ezalaki na eloko moko ezalaki koleka katikati na bomoi na bango mwa changement moko ezalaki koleka mpe eloko moko ezalaki koleka kati na bango bango bandimaki yango eza lolenge moko ntango tozali kolia elambo tozali kolia yango mpona kokanisa me okomona bato boni babikisami bato boni bazali kopambolama ntango tozali kolia elambo biso tozali koloba kaka nkolo merci katikati na kondima mpe na botosi nazali kokota na mai na yo mpona kokokisa koyoka n'oyo ya malamu na yo wana eloko moko ekoleka Nzambe azali kozongisela biso eyano lelo mpe azali kopambola lisusu lelo azali kobikisa na nzoto amen ye azali lolenge moko lobi lelo mpe libela na libela bandeko balingami bokoka kotika mokili nsima na bino bomema yango te na bino na nkembo makambo nyonso na mokili oyo ezali kolanda na mokili oyo nyonso tu ya ekangami na mokili nyonso ifo etikama na nsima biso tokende kaka na ekulusu tokende totika mikumba wana nyonso na se na ekulusu tokabwana na yango eke oyo nyonso ya pasi ya bitumba nyonso oyo ya molimo bubundabunda kati na biso nyonso ifo etikala kasi soki ozango na motema mobimba mpo olobi ete nkolo ngai naza na makasi me kasi oleki makasi koleka yo nde sala katikati na ngai mbala moko eyano kokangolama nyonso ekokokisama mpe yo okoma mutu oyo na esengo yo kokunzama lisusu na oyo na mabete kasi yo nde okokunza makambo wana nyonso ekozala na se ya makolo na yo amen mpe lo mokolo moko ya sika ekobima katikati na yo mpe bomoi moko ya sika ekomonisama oyo bomoi na sika na nzela na ngolu kolia mpe komela ezali kokoba kolangwa tusa mpe makambo nyonso tu ya mokili bakoki kotanga yango kasi mpo na biso bana na Nzambe toyebi ete molimo na Nzambe ezali kolakisa biso oyo nyonso ezali lisumu oyo nyonso ezali mabe molimo santo azali kolakisa biso yango amen yango nde Nkolo alobi nakotindela bino molimo mpe akofungola bino makanisi limo na bino makanisi na bino kasi ezali nde molimo santo oyo azali kozwa liloba na Nzambe mpe ye nde azali kolungisa biso wana biso tozali koyoka liloba biso tolingi te o mutu nde akoka kokonvertir biso te kasi molimo santu ye moko asala mosala na ye ete bomoi na Nzambe ezala katikati na biso tala mpe passage mibale ya Biblia acte 2 na verset 10 acte chapitre 10 na verset 48 ye apesaki bango mobeko ete bazwa libatisi na kombo na Yesu Kristo mpe oyo elandi na acte chapitre 8 na verset 15
verset 15. Acte 8 verset 15. Ceci, après leur arrivée, Osima na bango kokoma abondelaki na ntina na bango qu'ils reçoivent na ntina ete bakoka l'Esprit. koyamba molimo santo Celui-ci n'était encore tombé mpona ete sur bango molimo ekoyitaki na likolo na bango te, baptisé kasi kaka nde bango bazwaki libatisi du Seigneur na nkombo na nkolo, Jésus. nkombo na nkolo Yesu. C'est le baptême Oyo ezali que nous libatisi accomplissons ici oyo biso bibliquement. tozali kokokisa awa katikati na Bible. Satisfaire ainsi à l'ordre de mission. Wana ezali kokokisa mobeko oyo nkolo apesaki mpona mosala na ye. Nous avons reconnu Tososoli ete dans le Nouveau Testament kati na koyoka na sika Nzambe azali komonisama kati na baoyo lokola tata awa na se, et en nous par le lokola mwana mpe kati na biso lokola molimo santo, et c'est non de na nkombo oyo ezali moko kaka nkombo na nkolo na biso Yesu Kristo. Jésus. Yesu Kristo, Yesu, Yesu, Yesu Et non. oyo ezali nkombo oyo na bulo na kati na yango nyonso ezali nango, tozali nango boposa ezali Le nom du Père. yango nde ezali nkombo na tata ya mwana mpe ya molimo santo. Jésus. Yesu, Alléluia. aleluya, Gloire à Dieu. nkembo na Nzambe Seigneur. nkolo Jésus. na biso Yesu Kristo, Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Nzambe elongo na biso, oyo ezali vraiment pete mingi 3 fois 3 font lokola 3 fois 3 égale 9. On demande quel est le nom. na ntina yango so batuni biso nkombo na nkolo ezali nini, Jésus. nkombo na ye nkolo Yesu Kristo. J'espère na ndimi que ete le monde a compris jusqu'ici moko na moko asosoli oyo yango ezali nini. qui souhaitait être baptisé aujourd'hui. O bino bolingi ete babatise bino lelo De ce dont il s'agit. bokoka koyeba nini yango ezali na motuya, Le crucifié bokoka kotala ye lokola oyo babakaki na ekolosi mpe ye wana makila etangaki mpo na bino, ye oyo asombaki bino. Bino bozali baoyo ya ye, ye alobaki ete ngai nasombi bino, bino bozali baoyo ya ngai. Ezali 43 na verset 1. Alleluya, nkembo na Nzambe. Nalingaki te nayemba mwa nzembo ete ngai nazali mosombami, nasombami na nzela na makila ya nkolo, ya nkolo mobikisi, mpe nsima na yango biso tokobondela lokumu masanzo ezonga na nkolo na biso. Tokoka mpe kokumisa ye na nzela ya banzembo. Chantons-le maintenant de tout cœur. Tokoka koyemba biso nyonso na motema na biso mobimba. Notre cœur. Toyemba na motema na biso mobimba. Le 2:9. Je suis sauvé, je peux m'en glorifier. Ngai nabikisami Par le sang du Sauveur, ifo nasalela yango nadondwa mpo na yango. par sa miséricorde éternelle. Ngai nabikisami na nzela ya mosalo ya salaki na Je ngai, suis bien avec Jésus. lokola ngai nazali malamu na nkolo. Sauvé, Nabikisami, sauvé, nabikisami, nasombami, racheté par le sang du Sauveur. nasombami na nzela makila ya mobikisi. Racheté. Nasombami, Je nasombami, suis heureux auprès de wana Jésus. lokola ngai nazali moto na esengo pembeni na Yesu. Je suis délivré Ngai nakangolami en Jésus. kozala vraiment moto na esengo kati na Yesu. Mot Nazali kozanga maloba pour dire combien sa mpona force, koloba ete sa présence céleste, boni presence na ye, combien son amour pour moi boni est grand. bolingo na ye mpona ngai ezali monene. Racheté, Nasombami, racheté. tosombami na makila na nkolo Auprès de Jésus. mpo ete tozala toujours pembeni na ye. Je pense sans cesse à
mon Rédempteur, nazali kokanisa ntango nyonso mosikoli na ngai intime et le plus bienheureux. oyo ete ngai nazali moto na Mon cœur est plein de son amour, nazwi motu nako motu monene maintenant répand en chant. mpe monoko na ngai ezali kotonda na koyemba kokumisa ye. Nasombami na nzela na makila na mosikoli, nasombami lokola ngai nazali motu na esengo pembeni na Yesu. Inclinons nos têtes et regardons les réalités divines. Tokoka konguma mitema mitu na biso pe tokoka kotala oyo ezali solo na miso na biso. Abstraction de tout ce qui est venu sur nous. Tolongola oyo nyonso ezali na ntina moko te na katikati na moyini. Tobosa na yango nyonso. C'est lui en effet l'accusateur. Yende azali oyo azali kofunda bandeko oyo azali kotia kokabwana kati na biso ezali nde moyini mpe azali komema pasi mpe azali kolakisa biso na musapi nsima yaye kotia basongisongi me toyebi ete oyo azali kobondela kati na biso mpo na biso ye akotaki na makilane na bulu mpe atiaki yango kuna na etumbelu ya nzambe, etumbelu ya ngolu ya nzambe, makila oyo esikoli biso, makila oyo ya nzambe oyo ya bule ezali koloba lisusu ti lelo ke ye akangoli biso, akangoli biso, aleluya, amen, ye akangoli biso, amen, lokumu masanzoli na nkolo na biso. Tozali kotala lisusu te oyo ezali nsima, tokoki kotala lisusu te makambo oyo eleki, kasi biso efongi tokende kaka liboso. Tosala oyo Paul alobaki na bafilipien, tozali kobosana oyo nyonso ezali nsima na biso mpe tozali kokende kokoma epai nini tozali kokende, tozali kotala epai nini biso tokokoma, tozali kokende biso tokangami Yesu Kristo, na nzela na Yesu Kristo misala na moyini nyonso to ebebisamaki. Mokolo na lobiko etelemi likolo na biso, oyo mokolo na esengo Nzambe alobi ete moko na moko abima mpe akende kozwa oyo nyonso tu ezali elaka na ye, oyo ezali mokolo na sango esengo na Nzambe. Tika te kombo na kolo na biso ekomisama kola baki na liki 4 lelo oyo likomi oyo yango ekokisami na miso na biso. Molimo na nkolo ezali likolo na ngai mpona nakoka kotatola na baoyo nyonso bakangami oyo ete bakangolama, oyo nyonso tu bazali na baprison te bakomi libre ete bazongi katikati na bomoi mpe kotatola mbula oyo ya malamu na nkolo. O nkolo, topesi yo merci mpona ete wuta Golgota mokolo na lobiko yango nde ezali mokolo malamu, mokolo kitoko. Na ntango moke yango ekokoma na suka, yo ozali kobenga baoyo ya suka babima bakoka koya sasa ipe. Yo ozali kobenga baoyo nyonso mpe bazali awa, tika ete nkolo moko na moko oyo azali awa akoka kozanga te kozwa oyo yo obombelaki ye. Yango eza libondeli na biso na kombo na Yesu, amen.